On a quoi avant de répondre à la question, mais alors on vit non. On a habité côté si l'oiseau a pas idée na. On a habité si le côté. Les idées na, ils ont une cop. Ni producteur moi ça déjà. Cop ni. Ah. Cop ni. Atika mamwana. C'est le atika mamwana. Il y a le problème na vie. Au moins tant que yinda kana tempo vansela et tempo na beta to na mboka. Siko mutu na koya na maboko na ye wana mutakufi. OK. Ngana mona na za esprit na botama esprit. Ngana coach ak esprit ngande na za siko ngamo ko esprit. Vous comprenez? Ba idée wana papa ma passe à zoya na ngona. Moi je ne crois même pas que non il va réussir. Aussi si. Zela na cité. Bango moko batata ya wengi. Bakolo wenge basala wenge basangana ki esimbi babetela biso concert na stade tonoze la after concert ni album na Cap Vert basala album mango balimwisi mukolo orchestre ngai nelongi po parce que kuna za lokwa match vita imana tamu su lelo nde bat baozo ngo blague soko zoya kuna yakaka mobimba tangu su lelo elembi mena série na biso tangu zoya ba ke non na oya boye nga mutayi sama makamabi leki nanga kuna za kwa vita imana obi mutalo babu la coste merci na sala malewa techno malewa na boaka makasi na osala clip ba wana elonga clip te na kuta na fe na muketo na bi fe ba tchanga na clip tabi te kuna za kwa vita imana il faut zala banda kala zala il faut zala on reprend alors bon point ni parce que même brigade tout le monde solo ba tribunal là où ranson awa mais brigade aju motema na ya kitisi azaki pe mbe invité na Adidas Arena comment on a décision azo motema na zaini akile tout le monde qui habite na Adidas Arena après ya quoi pambongo kasi yusko atako pambongo au salate ya quoi pambongo yako ke bongo talia kiti yo ebiete ah brigade oui biete ah ouais oui biete talia ki ah ouais donc oui rafuta brigade bon pas bon tout na mettre Ige Pulusi Chomi na la team wata avant qu'il ne teste na ya qui pas Robino Mundibu afuka meni Robino Mundibu n'habite lokola animateur analyse ni ozo analyser sur arrivée ya Chomi à la team wata tanga fugomela ye Robino lobeni yum to landeba Robino ba solega ne tia on a retenir tanga fuka maki Robino lobeni na en fait na zo itanta la pina talime na bossa mais na moneka fuka meni vous ne prosternerez non plus jamais d'autres dieux devant ma face ça sali idolâtrie asa ma be makasi Chomi okufuka mela mutamokili te poani. L'église Les Messagers La Parole Révélée organise une soirée spéciale le mercredi 31 décembre 2025 à 22h. Celui qui prie beaucoup est capable de tout. Le rendez-vous est fixé au numéro 210 de l'avenue du 8 mai 1945, 93 Le Bourget, en face de l'aéroport parisien du Bourget. Ne manquez sous aucun prétexte. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Signé Prophète Didier Ndili, Hôpital Général. Misala ya Nzambe Koba. Yahweh Mokonzi. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides,
TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence prend forme entre nos mains. On est sur Sola Vérité, ma chaîne YouTube. Hein. Sur ma chaîne YouTube Sola Vérité. Sola Vérité, merci infiniment. Merci à mon père, Juna Janana, ici présent. Ambassadeur, merci. Merci. La vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Tigre de Besso, bonjour. Ouais, bonjour, Miguel Mokonzaba journaliste. Joyeux Noël. Pareillement, merci à vous aussi. Mais, oh non, mais les meilleurs vœux à vous, personnel particulièrement, et à l'entreprise, je peux dire l'entreprise, hein, sur la vérité. D'après si on a souhaité, meilleurs vœux, vive l'année 2026 qui s'est pointée déjà à l'horizon. Bientôt, nous allons tous y entrer. Donc, que le Seigneur nous garde, vous protège, nous protège aussi tous ensemble. Et meilleurs vœux, partout. Dans le monde, sur la vérité, ils allaient suivi partout. Toi, on a un grand journaliste devant moi, Mokondi Aba journaliste. Miguel Mokondi Aba journaliste à Lila Magoda. Bon, c'est normal, c'est la vie. C'est la vie, c'est normal, c'est la vérité. Oui, c'est la vie. On appelle la Tenabi, Miguel Mokondi Aba journaliste, merci, merci. Et Kassi. Merci. Tout le monde merci. Moutoumsou pas quoi pas le bilan ngai Lobeso Lobanga nazali PDG à journaliste. Très bien. L'intello de tous les journalistes, chacun et chacune. Nolitambo les sages. Les sages. Nolitambo, tu peux c'est un mot de Nolitambo les sages. Les sages. C'est marketable. Ouais, c'est marketable. Yaza c'est à journaliste. Adi Londolo pe arana slogan nae. Adi Londolo célèbre. Les célèbres Adi Londolé. Les célèbres Adi Londolé. On s'en comprend. Surtout que papi mbo m'appelle Azarana Oyae. Nati le collé pas Azarana Oyae pe zéro bêtise. On s'en comprend. Tony Koko pas Azarana Oyae. Tout quoi là. Tony Koko tout quoi là. Yo casserole pe soto tiki eboué. Au moment na téléphone il est na 3h. Ah. Nalanda pas migué. Au bossa na nga pour la nuit. Pe sembote mutumalam. Yo casserole. Mobala Christelle. Responsable. Mobala Christelle. Responsable. Christelle, petite sœur propre. Christelle Mateta. Donc, meilleur vœu, joyeux anniversaire, joyeuse fête, bonne fête, tout sur l'andabiso, la famille n'anga moropé, particulièrement, nous avons présenté condoléances, tout tu peux perdre chef coutumier n'abiso Équateur, chef Justin Ngele Bokechu, chef coutumier. Aouti go kufa na Kinshasa, abela moi mingi, akufi nzamba azuye, c'est lui-même qui donne, c'est lui-même qui reprend. Azuye dans moli moné pe manakimia, donc que son âme repose en paix. Na kopé sara balongo nya ba merci na vice-gouverneur à ville à Kinshasa, le gouverneur Edi Yeli, papa social, Molangi Pembe Fondation, yamba libosona lo bakombo na parce que ça li acte moro social. Ti corps ya chef Bokechu pe à son âme chef coutumier et bimi na Kinshasa ti eke na mbandaka na bokasi ya vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa Edi Yeli, son excellence Edi Yeli, papa social Molangi Pembe Fondation Edi Yeli sali maramboana na yebi ke na compte ya fondation ke pe na compte ya famille parce que on a beaucoup la nae beaucoup la na kumu na biso nde mutakufi ngela ntando donc non c'est-à-dire fondation Edi Yeli donc hormis des fondations hormis des fondations Edi Yeli non yemo ka yebi ke non na chef coutumier na biso asali ya kokai ko sala en tout cas bana mbandaka naza de cœur na bino ma Monique tozaka na pe ana poto aza grande sœur à chef
Asko sur place na mbandaka na secret na pesi ba na mbandaka nyo surtout na présenter ba sincère condoléances parce que na ko bande émission boité sans que na lekelo wana za chef na biso pouvoir ancestral auto négligent na Congo ya au moins to na ba difficulté makambo ebele même pour l'émergence à Congo to boycotter pouvoir ancestral donc na ko bande émission té sans pourtant na pesa ba compassion na présenter ba compassion na ngai na kubunga ya chef na biso o nga na ebaki ye de près tozaki na eboye kovanda kolia komela ngana ya laksanga pe makambo ebele depuis 2014 à laksanga makambo ebele ya bokoko ebele au moins tango yindaka na tempo vantsela e tempo na beta atonga na mboka siko mutu na koyaka na maboko na ye wana mutakufi. OK. Et heureusement l'accent de la formule. Le deux a besoin de la formule. Naza na tikota qui a formule dans la aventure. Très bien. La formule wala ta kindo kité. Pouvoir ancestral ba tuning ba négligent. Ba bikolo tout ba na ba pouvoir ancestral na bango. Ba pays. Mais biso na Congo to boycota ba pouvoir ancestral na biso. Na présenter ba condoléances na petit frère propre Yannick Ngele en États-Unis. Wana papa na est propre ba chude famille ngele mo basé belé bana ya Équateur mobimba en général parce que le chef coutumier na biso ala peut représenter ba chef coutumier nyos tout ya Équateur. OK. Hormis dans chef coutumier nan ya entité na ya village na ya province na ye azapeche ala qui représenter ba chef coutumier tout ya grande Équateur donc molobeli na bango quoi. Donc que son âme repose en paix encore de plus. Son excellence Edi Yeli Eloko Sali Mokako Soa Otikali na mpifo zaka na mpifo bakisi mpifo muto akosimba yo asimbi bansetre wana maloba elobi ya lobebe tigre lobe son pota le roi de Magoda nazomona pe wana le patron de Noisy-le-Sec Gilles Dikando Noisy-le-Sec moté maman pour finir ni alingaka ope mingi atala ko mingi Gilles Dikando Noisy-le-Sec le patron de Noisy-le-Sec le mignon. Na PC bambote ya trop na PC pe wato pesa ba joyeuse fête hein ba joyeux Noël papi matalatala les miroirs d'Angola d'Acosta mutambongo mutadiama l'homme fort mutalobaka te mela masanga te azwaka pe basite yezaka ka mai J sport diamant kutunga bandaku na ya na docteur Sostem matalatala ba joyeuse fête na batu nyonso balanda biso lelo to solango penda. Bien, merci. Ozo melani koko. Oh non, mais là, les sang. C'est du sang. C'est du sang. Les alcools. Les vin, vino. Oto benga na lingala vino, so na lingala to na nini. Vin en français, vino goza so na langue ni so na portugais na habité. Viali salom takolo ba to Mirel mpecha goye baza maele mingi. Ce qui vino na langue ni na habité. Mais ils ont makila au moins ils ont déjà sacré attend à l'église tant ba pesa ka saint oui bi saint communion to ba ka to mela makila ya Yesu benga ngo elambo na bima nga pe na mutabima nga na mutasangisa sangisa sangisa naza mutaba mizilima naza mutabima. OK naza mutu ya diele ya banzambe ya baindo naza mutabokoko naza pe mutu ya basango. Père Faustin Chikala nambandaka na pesi mbote sango ya nguya de lukakao donc ezali vino ya makila. OK le stoyambio peut-être parce que là toi le 26 décembre 2025 utikali na moins de 5 jours pour tout ça là tout à 2026 5 à 6 jours chose comme ça. Est-ce que vous avez battu un pardon au chokai bon année? Est-ce que vous avez battu pardon? Ngana muntu tinga ko senga pardon na vie ngana senga battu pardon ti. Na retirera parole. Pardon za nzambi. Pardon basenga nzambi. Basenga nzambi pardon ko senga mtamukili pardon ti. Usale ni po senga pardon. Yo ko senga mtu pardon muntu na usale ke mabeni po senga pardon. Loba ke je retire. Pardon za nzambi. Et le quoi ba genou au fou comme la mutamuki na ba genou pourquoi ba comme na Bible vous ne prosternerez non plus jamais d'autres dieux devant ma face
Quand tu t'agenouilles devant quelqu'un, une personne comme toi, on commettre péché, c'est un péché. Nzamba za jalouse, aza jaloux, pardon, jaloux. Na ba gloire na ye, na beloge na ye, na ba nkembo na ba mpifo na ye, alobi boko fuka mela nzambe mosusu te liboso na miso na ngai. Mabolongo oyo ezalaka kaka ya nzambe. Mabolongo ezalaka ya mutu mosusu te, ba genou. Toko fléchir ba genou na biso po na nzambe. Po na muta mokili te nga senga ba pardon te. Pourquoi na senga ba pardon ti? Naza muta mokili, naza parfait te. Naza mutu o na sala rapé batu ba mabe. De mabe na ba mabe moko élémentaire. Na ko sala mabe moko te approfondi, mabe moko boya makasi po ezokiso makasi te po na sengo pardon ti. On a bi na senga pardon ti. Na sans sabungu. Na sans sabu parce que naza na kibo moto. Na kibo nyamate. Na bi ke na devant mige. Na devant mige, mige fona pe so respect. Yo pe zong sela respect. Ngai eloko ngai na linga na vina ngelo baka bijou batoto bosuyo, la quick mad à la reine. Alo baka bokila lo kondo na pese mbote bisika zali, bango nyonso na ba mami lo dama, joyeux anniversaire na matata de Bundes. Abi lo beso imposant respect. Ngala imposant respect. Koto respect zatata bo kabola ba millions d'euros, ba millions de dollars, vous ne me verrez pas. Soit vous ne me verrez plus. Vous comprenez? Dans la kibo moutnabi qu'il faut respecter yo. Il faut respecter Pichu Madaga. Il faut respecter Yannick Kano. Jif no mambala mamundele. Mamundele kuta ocho bota lisusu. Abota ki avant-hier. To ebite mona so azwe longi anani. Il faut respecter Miriel Impeti. Poza email, il faut respecter ye. Ye pe faut respecter ngaso opesi nga respect. Mige respect nga na opesa même na miso bato o comprendre ngoti. O comprendre ngote ngai na boycotaka pe na détestaka bato yo balinga ko dénigrer valeur na nga. Mige so ba respecter yo te bakulala mwasi na yo, bakulala bana na yo makasi, bakulala baleki na yo, bakulala banyesi na yo. Toi na TV hein. Ton la TV bato la biso na bana s'il te plaît. Vanda Kimia. Ngam na TV apesa plateau na nga. Ngam na osolo. So toka télévision. Vanda Kimia na télévision. En fait yo ka pese ba dur na yo na TV. Nazolo ba eza lingala. Non mais ceux qui ba respecter. Faut savoir aussi ba famille ba la biso. Écoutez, respecter bango. Écoutez na manke. On se respect. Na manke mutute na biso ba respecter ote ba ko baiser bana o. Non mais il y en a ba ningo bilo ko lobela mo. Oh français, c'est bon ko la leani. Ba ko la na ba ko pembe to mo. La bibo est-ce que la bi afinga ki yo fotu na nga olanda na. Na landa na iba mo ngo loba ya émission na yo wana. Émission tata na loba. Oui, mais toko aza fauteuil jeune ba papa na bana batala la biso. Est-ce que nga la bi ba makako batala la biso? Te mais na nga clé sur yo. Nga munoko na ngai etali yo te. Mais lo makabo esala batu bien na ndako. Na déranger batu. Na lobi na batu bazala vigilant. Oui. Bazala distraité. Il faut imposer respect. Très bien. Ce qui imposer respecter, bako toucher banana yo, bako toucher mwasi na yo, bako toucher ba cousine na yo, ba leki na yo, comme muta osakana na yo. On se comprend. Nesinga na to bano awa, eza ne loko liboso na vie na nga lingate ko le ka respect. Nga soko respecter nga na respecter quel que soit qui que ce soit, quoi qui que ce soit. On a batoko pardonné na année au 2025. Peut-être bah déborda qui sur yo c'est ça makambo c'est peut-être côté tout ça ba chrétien bon invité sur les chrétiens mais tout ça ba africain voilà chrétien tout ça côté né mususu yes na chrétien d'abord ah merci voilà quoi on a nzambi merci tout côté né mususu yesika peut-être on a pour ça té aux alana au côté là ba rancune en fait invité sur na ba tu ngala rancunier donc yondo so limbisi mutu ti ba rancunier. Que veut dire rancunier? C'est une personne qui n'oublie pas les mal qu'on t'a fait. Parce que na Congo, na Kinshasa, tu déformes ma définition. Soit bingo, soit rancunier, dans un moutumo, il y a un problème. C'est pas ça la définition d'être rancunier ou d'être rancunière. Ils ont moutou à bossanakate likambu basali. C'est ça qu'on appelle rancunier ou rancunieur.
ngana na mutu na olimbisa te na nzambe ti basenga bolimbisa na bango epa nzambe ngati nalinga batu mingi na ina batu mabe ngai nalinga batu na bolingo ya solo ya ba bien matériel te que au gauche droite ngam na suna lingi mutu na linga mutu so pe na sali ki amitié na mutu na sala vrai ki amitié na considérer mutu mais so lingo sa ba bilo mo to sa nto laksanga ki oza likolo na nga po likolo na nga za nzambi wa likolo na nga ti je ne travaille pas chez toi olesa nga ti ah kout na poto mutu a travailler pas mutu patron na yo azo devoir yo respect ah na poto patron azo devoir yo respect ezalaka na Kinshasa ande patron azo gangelo kwa mwana muki omona patron mo boyo employé na ye qu'est-ce que je peux dire? Celui qui travaille chez les patrons, on l'appelle qui là? C'est employé, non? Ah oui. Patron des employeurs. Voilà. C'est quoi? Employé aza le plus âgé que employeur. Mais le quoi employeur a la mongo mingi patron. Azo gagne la tata ya batuto, ya batuto, maman ya batu devant batu. C'est toujours au Congo. Mais ici, c'est pas pareil. Respect. Après ça, la mara. Bon, soki ozobebisa mosala ya mutu wana posa siko abetela maboko nini soki osala na mutu obebisa mosala yo obetela maboko yo mo kutu ndo vandi boye s'il te plaît okamola mutu wana bato matoi na répétition po azokoka ko interpréter cri ya sele yo te okamoli mutu matoi e muta bato msoko pe na santé mala muta ko ya kufi ozo maltraiter ba musicien na yo moko siko combien de fois aujourd'hui on fait comprendre biso que patron faut mettre la moto mabo so bebisa musala kasnazaki na Congo j'ai appris la manière ici ah mais il va pe apesa la te izarati so ça bon gangila te bakolo banu na respect so yo kité te bakolo banu papa so yo kité na respect so yoka bagangelaka omoni muto ogangeli soka ebi mibeko ebebeli yo ngana to sala cours intégration pour l'axamé mutu musapi boza mabe na poto kotuna aja mutu eza permis te permité na poto a kobenga mutu oza munene eza infraction a na poto kobala mutu kaka o tu es gros tu es grosse c'est une infraction kotouche mutu mwasi boye kaka pamba boye eza mabe eza babiloko nga na apprendre ngo awa konaka mona ka litoi na nenga mabe te celui qui aime bien châtie bien na chatia qui est ezali nango pe na nenga mabete parce que tozala ki devant contrat to beta na Vodacom excusez-moi dans ça la publicité à non il y a pas de ça dérange pas orchestre to sali groupe sika to na mécène ta opesa biso mbongo to na producteur te nga moko patron nga moko mécène nga moko makambo surtout na poche nanga to reçoit chance toujours Vodacom a bino ça bino tourner il y a ville à Kinshasa 24 communes non orchestre non te orchestre là qui ngatenga là qui ka koko groupe quand on parle de groupe c'est pas l'orchestre OK orchestre c'est quoi la team Wata c'est une institution des héritiers Wata OK yaye personnellement ça yaye ils ont la F victime c'est un groupe d'accompagnement non kindits mais ils ont groupe d'accompagnement d'une manière parlant mais ils ont orchestre ya batu ya grand prêtre Fally Ipupa on va prendre na bi grand prêtre na monyo bongami bien na kiti aza grand prêtre Fally aza grand prêtre merci beaucoup la première histoire à musique na biso merci très bien ya lokola lisusu BCBG ezali orchestre il y a papa chéri binadama motopa malom qui a mis l'eau dans coco l'homme qui a sucré la banane mokonza ba wingi groupe eza différent na orchestre groupe ezali to sali groupe nga na ye na expertise nanga yo po na expertise na yo l'autre là pa ye na oya ye to sali fusion to sali yango groupe donc groupe chacun et chacune a sa part na katia groupe. Vous comprenez, c'est différemment l'orchestre. Nga sala orchestre tout ça la groupe. Très bien. Sur le contraire, il faudra mais beba ita pour animateur. Et beba iti. Tant to travailler, tout ça ba wenge manits. Il faut to yemba banze mba wenge, tout ça la ba animation wenge ou s'appelle sibisu. Nga na oboka classe le hota.
Franchement, tout ça vrai. So comme d'abord Afrique c'est le temps où on sala mon intelligence parce que naza animateur mais na ko sala ngo 4 fois 3 fois 5 fois té. Les qui na ngana da qui na voix timbre à voix neza timbre ba c'est léo. Asala ka ngo pe bien. Mais comment ba tu ba ko vanda ba ko assister na répétition ba yena saki na mbongo na kati. Ba futa mbongo premier concert wapi na fikini. Papa, boye ba na bino kutu te. Bozo opportunité pour bote misi mutu mo aza likinda ngande likinda. Ngande nkunde. Ngande éclaireur. Na obenda batu nyonso singa. Siko copie yango eyeli biso vraiment boye batona bavandi wana ba yeli mbongo pe. Papa ba ye penda kwa assister la répétition banduku. Ba ye na mbongo na bango papa bavandi ba la répétition na lia mwana otola sala nini nzambe. Bwaka ki asele yo kaka yelele ngongi ye soki ufutuki di mwana na zot ke na désordre tala na agent faut d'accord mabi mais non les petits là n'arrivent pas hey tono hika mutana no bibo na binzambe na lia mwana na lia mbongo lingo kende kope kokufa nde na simba ki malembe na simba ipeka malembe na litu kama la ki makasi papa yo kanga na simba ka malembe wana da leki na ngai na simba ka malembe batunde ba gravisa ngo kasi mutu na ota Adam Suluzolo yebza chaka ngo yet Adam Suluzolo songi ana Chypre te mutu malamu songi na ndenge ya ba image ya ndenge communication na pese mbo Adam Suluzolo président na biso na pese mbo toi na fin de l'année ezate ke na beta ki leki pardon te très bien toi na fin de l'année auteur au pese biso nzemo moko avant aussi ça année au Magoda au bimaki na projet il y a Héritier Watanabe qui a participé à un projet. Il y a la Pouga Cosa Nostra, Héritier Watanabe, Magoda et Magoda. Et Magodanisé. Afrique, Europe, Asie. Et félicitations à vous et Héritier Watanabe. Mais nakata nzembo, nakata générique. Allo Barake Narave, Zorake Narave, ya Magoda. Biso de 31, où ba pasteur nyonso. Basalisi ba campagne ba benga ba campagne ba benga basalisi ba benga ba ni ba veille de prière merci beaucoup basalisi ba veille de prière eux ko sakisa biso nyonso pour en 2026 malamu mais message wana oyo na Magoda balo ba kindaka veiller nzori ba kindaka nde Magoda est-ce que ozomona ki bandi ko belé a permettre te moi sinayi a kinde veiller pour à travers cette message oyo passa na générique ya Magoda. Avant de répondre à la question, tout soulève Maramona, grand prêtre Papi Matalatala, miroir d'Acosta. D'Acosta, patron. Papi Matalatala, d'Acosta. Miroir du monde, d'Afrique, du Congo. Abin Kokoyo Luki ba problème. Désis Moukoulou Pepe Mela Mokono Sara. Ouais, Kokoyo Luki ba problème. Désis Moukoulou, ya Sala Kamizo la Dej. Oui, Kamizo la Dej. Très bien. Yo Moutangola. Moutangola, t'es moufana Nangola. Et comme a veillé, Bandekoba Bolingo, désormais, dorénavant, désormais. Comme a veillé Sili. Veillé de prière. Nalingi sous veillé Zate. Veillé Zate, veillé Zate, veillé. Tout de suite, Nassi na baby si comme a veillé. Comme a veillé, soit, bouquet veillé couple. Ok. Makambo, parce que, naza contre l'église naza antichrist ti na bo batbalo balanga nga nazo pekisa batu ko sambela bo sambela ni bo sambela na bino vous comprendre mais copie a veillé individuel mwana ya mwasi asa koli akomi na âge moko ya puberté ke ni veillé moko papa mama boya veillé ko sala mana ndaku to tomboli ba kiti to kangisa ngo mupanje sika moko to inviter batu ba veiller fait ça la manakati bandako pour purifier ndaku na yo spirituellement pour to kota na 2026 boza na longi musu ya sika pour la nité na ba église ndeto message en fait te na si na pesa un message na pesa un message déjà allo baka ya kende veiller de prière nzoka kenda kana yende veiller ya Magoda Yamagoda yo pirururu mariki sente tobina bane bele bazui bazemi na makamba bave
ba couple ebele epanzani na makambo ya ba veillé. Ba tata pe ebele ba pesi ba likunju libanda pona ba veillé. On a ke veillé a koti pe sali pe première entrée na église. Azui pe téléphone a bengi pe mère. Ozali mo santu masia wana kuna alléluia amen. Azui ka audio wana seni ni vox seni atinde li mère ebikaka ana veillé. Nous avons sali ka moi 30 minutes na ya bimi na ye. Akosa akei veillé na ye ya privé ya makambo na ye mususu et pas partenaire sexuel na ye. Maman pas le bika ke veillé asali ka pareil. Moi n'a pas le bika ke veillé asali pe ka pareil. Yango wana ton na vanda ki en tant qu'artiste parce que l'artiste s'inspire à ce qu'il est en train de voir. L'artiste s'inspire dans la société. Que veut dire la société? Eza neto vandi bu eza société. Mokili eza société. Biso batu to société. Il faut to s'inspirer na makambo esala ma otozo mona. Nga na mona makambo wana trop. Tu sais bien, nga vanda na créer na pesi ba na créer ba bonne fête. Restaurant, terrasse, bar chez Chouchou. Il y a Sikana, l'adresse à Sikana, Arrêt le 8 mai. Donc, Nassina déjà, Basangona, Chouchou, merci de m'avoir valorisé. Merci donc, na même dans la carte restaurant, Baché Bena photo mouneni à l'obès, autant batandi artiste. On a singité volontairement et moi salian. Merci beaucoup. Sikoyo, na telemi na crey, na ose la train, frère mo pena yo mona nga bina na sola nao. Histoire vraie. Abe moni nze mwone ya magoda. Mukulu na yo kaka ngoma ya miso etanganga. Okay. Na Congolais. Na beta la musique. Na une église mon songolo pakala na poto na Paris, ba pesa responsabilité à musique. Na vanda na kraité na na tout na olekana. Na monyo yo na poussa pemé na. Na responsabilité ba pesa nga musique na bimaka na dessert ya église. Ah. Ba pe ba mari moko za métis, moko za na bois noir nzoto ba poil. Ba krakanga ka bango moko. Donc na kenda kana bango na moment tunga na lingi. So na zana bango omona pina ke no type na zobenga. Ayebisi na bita zoba na zobenga. Abenga mobali na yanda ku zoba na zobenga. Abi jour na yoka papa na soki na kosi nde na tambola ka boye na tuta na kufa. Abi jour na yoka kanzembo wana ya magoda. Animation na kino alobaka kende veiller des prières. Njoka kendaka veiller ya magoda. Na ko ba na pe na ndenge na ngai alobaka ke répétition, wana ye mtalobi. Alobaka ke répétition ya église, njoka kende répétition ya magoda na sala makambo wana, jour na yoka nzembo wana na vanda na ndai kolia na tiki kolia. Na bi Nzambe alobi na kati ya mwana mobali. Obesonga ayebi oyo yebingati. Abi alobebe ngana yebi oyo yebingati. Yango na yo koyebisa yo mukona yo ka nzembo wana na ngai moko na yebisa ba sœur wana na bando esa ya liboso na bi kosolisa ngai suti makambo to salo eza bien ti na yebisa sumbu na bi to sola ati makambo to salo o eza bien ti a partir ya nzembo wana papa na ngai migenyema l'église ebebisi makambo ebele eza na ngote po Nzamba répondre il faut qu'une église te eza bongo te na pekisi batu te ba kebe église eza ba religion ya ba religion eza neti yo bosali religion na yo o eza religion sur la vérité c'est toute une religion d'une manière journalisme muto alinga ya awa aye awa o pa linga ya epela batu subo binga ba ya ba a te epela batu subo ndepe ko ya a c'est retira bikando ya a te epela batu subo kena ba église muso abiki na ndoke so église wana te na changer na église on comprendre. Mais exactement que ça mais l'église on Nzamba répondre yo. Nzamba pas ko répondre pour ça mais l'église wana. Akoki pas répondre yo. Mais au ressemble la peine ndako na Nzamba pas répondre yo. Vous comprenez? Donc na casser makamba ba vie. Ba réseau ça que ba tromper réseau les gars trop. Et le kamingi bana bazwa bazemi mingi natanga kombo. Natanga kombo. Te ba kombo ba tout. Te nga natanga kombo. Te mais ba autant comme mutu ba la marié tout ça. Natanga ka ezanga yi papa moi na dossier voix. Ezanga ti. Moi obi Kirikou. Kirikou. Kirikou mbonda. Abeta pa obi déplique même na poto. Ah. Leki na yeka ba senta une église. Yebo mta yebsenga. Abi yalo bebe le kamolo beza ya solo. Leki na ba senta une église. Akosa lusa ki église.
nzoka kenda makambo mususu Kirikou Mbunda na lobby yebo muta lobaki etalinga te mais atona TV na lobby ngako yebisanga makambo te so kosi etali yo leki na ye basenta ye donc yo makambo tu bako biso na privé okoya lo bona TV tranquille te nyonso te so ya makambo mbongo na yo loba te alobi vérité abike nzembo yembi eza bien leki na ngai systématique aombrie biso na ndako nzembo yembi eza kitoko oh papa JF ifonge andimi JF ifonge abike nzambe asali na kati ya lobeso bino bomona inspiration na bomona ngondi avanti po bobi nango eza inspiration moko éducative papa tina bata soki batu ya sesa ke ba sensira ke ngala moleba bango ba contre molema o le bivela so quadra koraman ba contre molema papa animation bêtise ya la raté musique etambola bongo musique bêtise ya la raté musique etambola bongo makambo bina ba doro obi doro viti yani doro viti doro ba ofinga ba bloga ba mama bino ba maka elo mo ta réunion mikolo ce qui Jérusalem elo mo ça qui succès makasi boy hein Jérusalem ba emba to makasi boy asa ko invoquer ya ba invocation ya ba génie ba ebita musique ya mabeza la raté frère eza ndenge batu bazo yambela musique yama to sola ki na bourgeois kasa il est bourgeois na papi télécom mutu asimi ba téléphone batu nyos tu na crey pitchel na gare wana juste na gare ozo comprendre makambo to sola yango na vela biso moza ki wana atali singa ya lobité magode ya mabete batu nde ba obi nango batika olakisa batu keno eza mabe yo latisi eloko kolatisi olobi eloko bolakisi biso eloko evre mais bato ba obi nango na respect na bite biso to kokota na kati ya bato wana te héritier kokota na kati ya bato te sa mutu wana bina boy te héritier za patron ya ba réseaux sociaux ya bato te aza patron ya ba compte TikTok ya bato te eloko molimo ekoteli mutu obi na ndenge alingi papa basi ba bimisa nzemo na Congo basala challenge pendant 7 mois ils ont monté que au peuple surtout à danger te et était que pour la team ils a danger tout le besoin danger non ils avaient que l'eau que dans énergie de makasi challenge à 7 mois non mona ngati tikala mina makila yesu makila tata Chomi na kati la team wata c'est non la pression le animateur Chomi na la team wata avant qu'il déteste na ya qui pas Robino Mundibu afukameli Robino Mundibu n'habite lokola animateur analyse ni ozo analyser sur arrivée ya Chomi à la team wata tanga fugomela ye Robino lobeni yumto la ndeba Robino ba soler kanir tia on a retenir tanga fukama ki Robino lobeni en fait na zo itanta la pina talime na bossa mais na mona ka fukameli vous ne prosternerez non plus jamais d'autres dieux devant ma face. Ça sali idolâtrie. Ça ma be makasi. Chomi. Okofuka mela muta mokili te poani. Lobana ancien patron na e. Lobana boss sur loba ma be limbisa on a retiré parole. La retiré parole. Ici pour naisi batu au sommet pardon za nzambe. Il faut le bana batu je retire ma parole. Si j'avais tenu des paroles ou des propos qui t'ont blessé, je les retire. Et je demande pardon. Et pardon za nzambe papa. Pardon za nzambe frère. Pardon za pona nzambe ndeko na ngai. Eza ba pasi na banzala ne mtesa sa bat makambe belé na complaisance. OK. Comment on fout comme la moutou? Mabé, Aza, c'est un bon travailleur, il fait bien son travail. Ayebi, pourquoi s'est retiré na Villanova, yende mutayebi. So na lobi, nga zara hypocrite te, na Holandela ye, tinde nga koyo sa teste. Na moni yende nga sali teste na la team. Na landi dialogue na yena patron la team. Batunye kesabi ke ba no tinda fingara. Bon. Yena agent ba rotinda finga. Au moment où nga lo ba na plateau,
Yo batikala watino to finga. Nga na esprit nanu mona nga bakoti na finga mutu. Okolo bano ke ofinga bato nga bina kina TV na ko finga bato. Ko pesa nga combien na. Okay. Nga bina na yo otala nga soni. Singa mna bakoti na nga bina ko finga mutu. Nga sola na yot. Ata à part ma mission. Mutabengi oto beta boso wana mige. Yo mto pesa ba print. Te kwa ya kuna ifo boye na boyete. Wana eza makama journalisme te ya makama nde to sola nga na ko comprendre management. Sikoyo tana ke na sola na batu o mususu ba finga ka o yo peksanga Na peksun. yo ko ne wono yo ko peksanga yo mo kutesa bato bi botika na bona nga ba problème asa makama na ye aza artiste c'est ça est-ce que ngai fona pekisa mutu soka yo fa na plateau to finga nga na lo batu o mige na une émission noté. Est-ce que yo mte bisa finga nga? Au finga na sentiment na Etali ngati. Vous comprenez? Na landi conversation na bango na patron la team, wata lobi ke yo, yé alobi so wata iba na tinda finga batu. Na ajima ba tinda finga batu. Qu'ils soient les bienvenus dans la team Wata, orchestre ya cher héritier artiste héritier Watanabe. Ndenga yo wana akuti ba collègue na ye bazawana, azara na humilité. Il a humilité à Zanango. Hormis de ça, appelle ça le meilleur de lui. Et si Mais pour une héritage ou mission Fabregas. te azo bango te bango ba okay kuna. Mais pour une azo. Bon wasani. Akosala nini? Bakozwa musu za ba pression ya batu. Wana mutu mususu aza valeur pa yalo kwanga la tindelo mutu. Yo boya mutu. Est-ce que Fabregas m'a tindele chomi? Est-ce que Fabregas Francesco, il m'a tindele ki ba danseuse. Na bien est-ce que Fabregas akozo ba mission na tinda bango kuna? Mais ce que tant yo ngopé c'est un exemple. Na lobi boya omoni batu oto yembaka. Batu oto eza lokwa papi matana bona ke na kananga. Papi matalata la miroir d'Acosta. Ayebisi ngai bwakelanga muto na oyi batu musu na bwaka na maison mère. Na yebi nanga bango te papi matata mtabi bwakelanga muto. Pi na bwaki. Muko musu pe na kutena mutu moko pe wana to na wenge aisinga biyo bwaka ngati kandi bwaka ngati bosu nabi nga ebio. Nabi nga ebio. Ote obwaka nga ngande songol paka nabi ona bwaka ngai nga muta papi matata nabi kasiti. Zonge pa na ye yo ke no senge pa na ye yeso alobi na nga na bwaka o nga ebio to ya mbongo futanga. Na diminuer te moko za pe na mbongo na o. Mais ka so lingi yo futa mbongo no kutena nga na bwaka o. Nga la bwaka ko parce que nazana ba deal na ye oyo yebi te. Pareil, batu musu ba ozo bango kuna tam soupe mukolo kesra boyi na ye. Mais le fait que ana bato baza batu na ye oya yokaka babité soit musicien wana. Et alors son excellence maître Guy Londomboyo a intervenir na lobité ki asala rangote tam so intervenir na likambo mo pour la musique héritier qui noté héritier yo kana petit yo kana leki wala yo kana petit wana est-ce héritier obwe et alors Masaro habité wata zo petit wana za bon abwe ata hormis de ça la musique qui peut maramangi kenda na wana papa mais so bi ke muto za bon travail il faut besoin karati musique c'est église te ke noto tika ka bilongi mo evandara wala ta ana ba animateur bien sûr il faut pas ba animateur mususu ba ningisa bino pe bosala pe fusion ils ont échange culturel eza bongo oya okoka makambo wana te okangi bisaka na OK otiki ya continuer ozo batu idée c'est le comme anniversaire ya maison mère bo sanga na bino nyoso ba ancien maison mère pour bosala projet mais soit concert soit un single bien album je sais pas trop mais idée déjà ya ko sanga na we bo sanga na we ranson bino nyoso pona c'est le abeza cop yim à soleil paré na ba producteur ay nango bo kutana je m'excuse ba kutana 20 sonné pour ça anniversaire ya winge musique maison mais bino nyos ba petit ya we ranson bo sangana on soit analyser nini sur cette idée. Avant de répondre à la question on a zone en Allemagne na zone Patrick Ebacha les millionnaires ayamba bien tina yaki tina zone tuzaki na Yves Mavambu na PC bambuti ya trop bisika za na kati Allemagne donc nazomona wana Christian Kadima Obama na Belgique na PC bambuti ya trop za bato bina na line na bango
Tuvaina bango bane bandeliti na suka. Banoko benda bazala na nga quoi. Yves Mavambo, félicitations na PCP. Ba merci mingi na Sandra la Grande. Mokolo boîte wana koto to sala ki showcase. Na pesi mbote na public nyonso se présenta ki jour wana ya le 19 ou le 20 au showcase on salama ki batu tout ba se déplacer ki ba ki wana arène na pesi no bambote merci beaucoup en tout cas en plus toujours to wana ba deal moko na Yves Mavambo poto la musana makambo pe ya ba show yango na kati Allemagne bat bakanga mika na Paris bat bakanga mika na Belgique mais Allemagne is a grand monde ou créer monde mo kuna show mo kuna artistique kuna quoi avant de répondre à question mais alors on vit non on a habité côté c'est leur ba idée na habité c'est le côté eza idée na eza ya na cop ni producteur moi ça déjà cop ni atika mamwana c'est le tika mamwana ya le ba problème na vie tika na o yo mo po yebe lobi na ora tiko loba mais o réussir en ôté c'est le vie na to sur la est très bien ko réussir ndeti nani o sangisa banani yango bino banani ba misia wengi acha acha nani akoya mama mbongo papa nani akoya banduku nani akoya banduku eza nini tika na pesa Jali Kabe ya mbote bisika zali nani akoya Lubo Star Kalamba ya Xad Matuba Merlin Zuma Kiala Jali Kabe ya mwana malamu Jali Kabe la pesa mbote Lubo Star na pesa mbote Lubo Star Kalambai na pesa mbote na biso ya kala frère na biso molanga nya loba na eti Lubo Star Kalambai na pesa pe Rishi Kanga le styliste de la République na pesa bambote bisika zali bananga ni baloba na bangote Axad Matuba garçon Paris. Mota vanda na magoda. Axad Matuba. Abunda trop. Abunda trop. Ata zate so na boire à 3 personnes ya ko boire ma. Axad Matuba. Abunda trop. Ko bat ba iba moto ava na kitio. Vous comprenez? Mais yo ko mbongo suba yena politique yena mbongo. Bozonga na we en son bosala. To songa na ne na lingaki makambo na lisusu te. Mais c'est l'homme taïna. T'es dans le bac na plateau, na lingi na ngai te makamba côté kuna na boyi na ngai. Na ndenga mabete via za vie na nga. Via za patron na nga, via mutasala ki batu ba yeba lo bébé na orchestre na ye. Mais héritier pe muta contribuer pour ba yeba nga. Andine. Zana sisa makamnanga ko kamwa te na sisa ko bate zana silisa na sima yo ko na banduku. Loba sisa. Na bi via za vie na nga, via za patron na nga, via za mentor na nga. Grâce na yende biso ba o tout oza. Mais ngai batu ba monelongi na nga boza grâce à héritier wata. Batu ba ba rater relation na ngone héritier. Ngana porter parole à mututé. Na loba ka vérité. Vérité o batu ba koka koloba te papa ya nga loba ngo. Ngai na banga mututé nga na respecter ande batu. Banduku, nga soko respecter nga na o respecter yo. Soko lingo elango la kisanga ke oleki nga na ko lakisa osiko ke no nazala nga naza molimo. Nga na nga mona na naza esprit na botama esprit. Nga na kotsa ke esprit nga naza siko nga moko esprit. Vous comprenez? Ba idée on a papa ma passe azoya na ngona. Moi je ne crois même pas que non il va réussir. Aussi si. Zela na cité. Bango moko batata ya wingi. Bakolo wingi basala wingi. Basangana ki Esimbi babetela biso concert na stade tonoze la after concert ni album na Cap Vert basala album mango na Cap Vert bakenda vena biso o na Amadou Djabi a libéra bango est-ce que projet na bango e combien na suka bango moko nanu bango ba misisa onde kona biso liboka bwaka wengeza nzete Gamaza musisa wengeza nzete aigwe makase kauke kwei ekicha no linga kriona te Point. Aise yo biso ba makasa to kauke kwei yo zila ya ope carré ne humilité abora krimo akenda mama te bitu kota kenda tia komeka koteka billet na porte non papa yo saka en animation écoute
Écoute, frère, au moins l'animation, bah comment ça va lango lelo? Bah comment ça va lango lelo na so vérité na kati na 6 magambo bona na fungula juste cette parenthèse. Bon toya koto tout na question. Animation bah comment ça va lango lelo? Frère, nous quand on était là, quand nous étions là, exercice et animation devant ma parlementaire, ma député wana la Zamba. Frère, il faut m'endobili sabatu na katanda kwa na pokota na studio. Okwe la biso cri ya maki onate. Ba comment ça va l'animation lelo? Que non mutu moka ye na yeka lelo kone mo ya ba blague ya ba jeu. Ba côté la ngo pe studio, ba sala ngo clip à danger. Hein? Jadis ça n'a été pas comme ça. On a biso, frère, concert en plein air. Biso tu as dit dans la kachaji. Nabik le quand on concert en plein air, boya bal public boye. Il faut na profiter na kacha console bimisate lo na ngamoko. Toujours préparer plan. Na répète na pour nga na système moko. Si on a raté première semaine il y a mois. Yeba qu'avant de clôturer mois. La dernière semaine à moi, il faut attaquer bord dans la Zamba. Kriasika. Ok. Na ko attaquer kri mettre mawa na danse. Na ko attaquer pe kri na danse nanga. Vous comprenez? En plus attaquer dans la Zamba, c'est bien. Maintenant to bimi na concert ya bal public. Ata mukolo orchestre le belo côté, il faut na doser musique. Na bimi c'est lo nanga parce que c'est ma vie, c'est ma carrière. Ya le roi leloté. Ya le roi leloté. Ils ont CPLAS na CPLAS, mais on peut savoir que mili qui ba mela. Comment si qu'on a silicina est-ce qu'on a question tout na qui. Tena si c'est la question, tout les questions makamba usangisa. Non pas si c'est ngote. Comment expliquer yo comme c'est biso poto ye ba yo to yambo na ba onero tout yambaro. C'est grâce à Ranson héritier. Tenabi grâce ya héritier Watanabe. Neni, héritier côté na pas. Orchestre Ventune, mes respects. On comprend hein? Mukolo qu'est-ce que ça vient mais tombe aussi la clip oh mikele kele inkelanga mongo ya o fortina lelo vangwe bokula kaise kami inkelanga mongo ya o isela iseba o manao nyongo ko bo manao iso bana to yembale to bale to foko chekiso inkelanga mongo ya o ilongo nyolo ya kae na feka bakande moto na limemia lioto nyama na feka bakande moto na limemia eliote mondo bekuna na Canada totombola maboko likolo oyeyeye ngina balansa bango nyonso na se balela sengia malaliko emino minyo lele yo oh ore walela sengia malaliko oya kotia ntembe na ngama aya waga mona o oya kotia ntembe na igwe aya waga mona o batia tembe bakita taloe baya wa ba mona o batia tembe basila ngenge baya wa banginga o lo beso lo beso lo beso prenez ça bon si quoi na boka la kishino na longo na bakombo na boka ba pese lo te tika zela mes respect pardon Anzele Eliote Bondombe akope son mbongo boka te alaki secrétaire ai chef na bino la boaki oyoki ndete ozolala la boaki mais te kuna te na sina boaki ye Eliote Bondombe to tombola maboko na sina vanisa ki papa na Chinei papa na Chinea Mondobe grand jogo ala moi mo aza joueur siko na mystique ya fourminga na Vialine Salo le roi de Mukusu tokuta na petit wana na gare du Nord pecha botama alobi agangi ba moko makona pecha pula bi pecho ni nyo abi nga za Mondobe nga na ndiko na amoni ya vie l'autre Mondobe na joueur moi mke vous comprenez Chinea Mondobe na boki de l'autre Mondobe to tombola maboko likoto sko na boka awa lo beso na olongo na bakoma bato na boka kote mususko na yego boka siko anzele obenga bango ba na longo likombo baola nolo lingi nini mobali nde fanga mwasi nde byonge
olingi lobe son pota est-ce que volé la fanga na longola banduku na lia mbongo te ozali José Makila sunga na vie tika vie on a grand poète sunga José Makila bino misi ozaka bengra pour nani mige to ça José Makila sunga na vie si ça on na zo il appelle si ça on le bango na zengra si ça on le sunga bano si senga mbongo tout ça si ça na yo on bingo ndibe grand boy ke jour na wanasema bisemeseme baswahili banasema hivi wanasema bisemeseme biloba loba tika honorable Phil basele itoko alo batala swahili ba lo batabu na lobia azali vie bokula ka mutalia ka mbongo na eburo mpela ngati yo liate te na liate a prometanga na zwati José Makila na oso na vérité na profite na vivante na oso na vérité a prometanga na liate batutu na bwaka longola ka PDG Oscar Bokolomba yeku na bwaka ete na yezo na suka to na obima wengi o comprendre PDG Oscar Bokolomba yeku tunala nyongo na ende il faut na bimisa nzengo na ibodo vena nga Oscar Bokolomba ewawa PDG Oscar Bokolomba ewawa motema ya mama Liliane Bessa Lokita papa na ba Raissa Bokolomba ba Junior Bokolomba so héritier c'est là c'est là ya omoni dans longola ba kombo so basalaka laser mona muziki ke obwaka batu na sima olonga ba kombo nangana ko luka laser na raser ba kombo tu na bwaka wana parce que na liate ngaba na sala ke non le kisala musala okozwa Alibaba linga yo oyi place wana Alibaba linga yo oyi biso zanani Alibaba linga yo papa tika esa mutema pasi oboni jour wana na moni frère na ngai collègue na ngai bon frère collègue eza muto bosene musale sika moko batu baye baati tango bina muto wa collègue na ngai te muta siliki akaso ndio kofingie collègue eza muto bosene musale sika moko ya boy na moni frère na ngai mwana Congo na moni na ya Didi Kinwani na mesa ya Didi Kinwani formateur de boss na pesi ya Didi Mbote mopiko ya ba diama azola kisa mwana Congo diama obiki na bandaye kolia papa na ngai na kati kolia na vandi na TikTok na zota na lobi mais batabandundu baza batu moko baza ba socialiste groupe de kin des retours avec force des retours avec force na moni ve Didi Kinoi na mopiko ya ba diama azola kisa mwana Congo diama mwana Congo nenga bwaka ye wana wenda musisi ya Congo inalalela badiaka nganga dinge winalela Didi Kinwani papa avandisa na moni ya Didi papa libanga eza éloge libanga eza lo mususu frère libanga eza sentiment lokoza na mwasi na mbeto te tikanga na mama na ngai papa pour la TV frère s'il vous plaît tikanga frère kochanga mal à l'aise te pardon tikanga na mama na ngai munongo na ngai pardon tika na bi bêtise te frère mes respect frère mi genyema on comprend tant muta osalo valeur a valoriser comme na yo c'est pelisa pe mutu wana on comprend omoninga na la mutu mona na cadeau moko boya munene ya José Makila parce que c'est lui-même qui m'avait dit. Il m'a promis, il a dit ça dans sa bouche. Lui seul, lui-même, c'est pas moi. Vous comprenez? Mettons na moni mwana Congo na Didi Kinwani na oki maman kanda ya bangala tu na bwaka ba pesa ngelo uti. Ngala bwaka tina professeur Evaris Bochab. Na bwaka professeur Evaris Bochab. Na tinda ko bwaka. Papa, mutaba tu même ça délire nete nini? Pour ça na eto bwaka na bwaki mutu. Acha kusemeseme wewe uko nasema nini wewe? Nana katala maneno ya muziki. Nani kudunia hii anatala maneno ya muziki? Batu yote banapendaka muziki. Muziki iko butamu. Papa, musique est lengi. Quand on dit définir la musique, c'est l'art de purifier, c'est l'art qui purifie l'âme. J'avais dit ça, c'est votre confrère. C'est Marc Tabou. Hein? Papa, et ça ramutema pas si frère. Mige soaka, ya lo kwa yo no na fauteuil jaune. Eza studio te mettons au bois comme toi, pe se le côté mige ko bois raté tika na ou. Parce que toi tu fais la valeur,
Tu fais la publicité du nom là. Mais comment ça la retourner? Tika mige, tika na yo. Parce que mouton zo pesa na bato zo pesa. Ngai na koki kolega na TV tana na ko se moquer na kombo ya José Makila. Aza homme d'état. So total na grande Équateur na biso. Équateur oza morcelé te na grande Équateur. José Makila za grand politicien. Viens na salisa batebele. Il m'a promis, il n'a pas si réalisé. C'était une promesse fantasmagorique. Ngana viende to yebani. Ngana viende to vandaka to sololaka. Ezate ke oya téléphone te vie pena ozapi ya ka to vend to solola. J'ai chanté les vieux pendant mes 10 ans dans Wenge. Je faisais que chanter les mêmes noms de Bangala. Ngana yemba na Jean-Claude Bayende na suka. Jean-Claude Bayende kata fumbwa eta feliko le bonbongo merenga ebi. Mutu personne m'a donné quelque chose. Je vous dis la vérité. Muta pese loko ati. Question nangeza. Muta pesa loko ati. Ezaki na volonté na bango basenga ki par sentiment na yo. Quand on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tant on a côté na maison mère, maison mère un grand mouvement ya monde. Opportunité libosé dakini. Viens na lobby, moni valoriser ba vie na ya baboki ya lokondo nyonso oyo yebi. Voilà, oui, je suis franc. OK. Héritier eko bakisa. Boakaka bango. Tutu Kaluji, Cyprien Anzolo témoin. J'ai une très belle mémoire. Je n'oublie pas moi. Na gare du Nord. Je me rappelle en 2011. Je me suis vu avec Tutu Kaluji na Quick. Il était avec Cyprien Anzolo. Alobi nanga na landarayo. Petit frère yo na lokolo o ezalate na animation. Au moni ba viens no boire bango, continuer ko boire bango. Un jour au zelo au moins souvenir. Donc en fait, yo zo boire ba pour la promesse. Te pour la promesse te o kinga te. Na lobi boye to na yeki na animation na biso ya bangala. Il fallait qu'il doit la charité bien ordonnée commence par soi-même, qu'on valoriser ba pomba ya ba ngala. Ba pomba ya bangala sko banani ba tubaza na kati ya politico. OK. Parce que ba tutu ba eba ke non denga na zaboye. Na lia ke pa vengwaka nena ive justumanda comme na José Makila ngwaka ozo comprendre mais ngana lia te mutalia ngambongo za buron pela ngate. OK, mutalia ki na ve bureau to ki na jeko buron pela et pa ya na wenge poussa na to vanda et pas ve na biso pas no Goliath to solide masolo bien équaliser témoin Nazeli Kulutu beaucoup la race l'appelle a fini. Hey banduku si nazo solo la bakuta na bango equaliser pa ebisingai tika azaki na via pesi enveloppe bon lokola mbongo elinganga te na lia mbongo wana ngape nazo tomboka kaka ngape na osala ka loka bango basalaka na tango Kabila soka na ministère te azotomboka tant Kabila opesa un ministère zala silisa kokata nga ba te me respect migi tika so na sina matibo c'est l'esprit qui parle. OK. Azotomboka tant Kabila voilà l'époque Kabila tant Kabila opesa ministère saini na a doser ngape lokwa na liate na bandaka ko tomboka na ko banda ko tomboka za na oka emote baza baite. Bon, si go dabi Alibaba Ndimayo, Mukologa a zwa ministère. Mutalibosa tcha na liste noire rezanga. Dietrich Gwakiaza na poto na ABC Ayoka. Son fils est ici. Ce qu'on a un message au lancé na José Makila. Son excellence José Makila. Ce qu'on a d'habitude avec tous les respects de PC Mbote Belé. So votre habitude on a M suma kambulu ba ko mena keteme ina caméra yo batala ko batutu oui na ni ko lancer message atala ngona no solo la ka boye tina okufa son excellence bon ofinga te me lancer message ya pour ça na do finga te na zo lebisa ba imboka papa o boye ba carrière na suka ba traiter batu musuke ba juger batu musuke no ambianceur moto antoko azombo ngasa eloko te mutaba champagne azombonga sa eloko te mutu ya boeta ba koma banda ko boaka ba koma batu nyonso oyo ba grand prêtre oyo ba pesa ete ba
tous les grands politiciens des Bangala, j'ai dit, je pèse mes mots, je mesure mes mots. Je ne suis pas là pour me moquer envers eux, contre eux, excusez-moi. Je ne peux pas tenir des propos diffamatoires contre eux. Mais dans le bac, non, personne m'a donné quelque chose. Hormis à PDG Oscar Bokolomba, il m'a donné une voiture, il m'a donné une enveloppe colossale. On a sina bini kutu na maison mère. Mais fiona landanga, alukanga. Muta kuti sanga na PDG Oscar Bokolomba, ana Kinshasa. Mais c'est le osso manda kunde nini. Yo comme explication na TV. Teka ko déformer idée na ngai te ne na solo. Ko déformer ma na ngai te que non, c'est le osso mbanda ku nga na comme na explication, na ça l'explication na mututi. Yo tuninga question na zolo bande tango zo bwaka mutu, il faut bénéficier ne lo moko. So na nda kuto na mabele. Na koya lo bango na télévision te. Jésus-Christ patika lupango te na mokilio. Ezate ke sozo lupango yo la samba tu nazana lupango. Oyiba pango comme faire na ngo. Osomona faire lekina te vola samba mapango. To la so buka mapango na ngo. Obi combien de mapango héritier na ngo. Obi combien de mapango falia na ngo. Osomona yo la so lupango na comme na 250 lupango. Ba samba mapango na bango talinga te. Personne ira avec les fortunes. Na contre mutute na pe pour mutute. Je parlais de moi. Na o lelelo rote na bika ke non. Soki na olo ba makambo parce que na yemba batu ba pesanga biloko baloba nga ba pesanga ti. OK. C'est moi qui ai valorisé les leaders politiques de l'Équateur, de la grande Équateur. Bazola ndanga ne ba yo kangai. Ba yo ndanga yo kangai. Na oto ba no ala tanga Kabila ba na ko tomboka ti. Pour ba ministère, pour ba fonction. Ti Kabila na pesa bango ti. On s'en comprend. Poto yebe longelo beso c'est grâce héritier. Comment expliquer? Na si ça été ton instant to sali mikelekele to tombola maboko likolo ba osa la clip masola mta osa la clip vina biso masola na PC Mbote na 2008 temps présent wala premier album na ngai et ça la manandia il vient nga JP Kiss na PC Mbote ozo comprendre clip comme na souka vers 4h du matin nga na côté na clipité c'est vers 4h 4h, vers 4h du matin. Clip comme la souka. Clip aussi la masola na tongo wana azozwa vol aya osala montage ya biloko na poto. Pour clip ça nini ebima. Yo siko bwa ki cri mais na vidéo ozate ba oyeba ondeni. On l'était quand même mayo tout monde na clip ozene bila. Yo kali solo banduku. Solo papa beta. Clip comme ko sila nga na za te. Balimwisi mukolo orchestre ngai nelungi po parce que kuna za lokwa match vita imana tangu sule londe bat baozango blague soko zoya kuna yakaka mobimba tangu sule lo elembi mais na série na biso tangu zoya ba ke nonde na oya boye nga mutayi sama makamabi lek nanga kuna za lokwa vita imana obi mutalo babwe la coste merci na sala malewa techno malewa na boaka makasi na osala clip ba wana ilonga clip te na kuta na vena ngamuketo na bi fe ba tshanga na clip tabi te kuna na kwa vita imana il faut zala banda kala zala il faut zala on comprend. C'est héritier qui avait déplacé sa voiture Renault Mégane cabriolet Adele Ntiala na volant commanda Saïdi Mupanzi te ko kotisa Fighter Zulu Mwemba sans hydroquinone avant de sima baye ko zonga na 4h du matin na Ikelemba na Kasavu. Vous n'avez même pas presque clipé ça là. Papa na zalate na zolo bana o vérité tala ba ba ka sondie ke nga na yeko kumisa héritier za lokwa nzambe na nga mais non na zolo ba vérité ba tumsuba ko ba vérité te ba tumsuba ko ba vérité te frère wana sala mingi na makamba batu frère wana sala makambe belé na banzoto batu na ba carrière batu bat balinga ndima te songa na lo ba bozo so ese bat ba mo ndie ke o na za pourrier na est-ce que ndo mona nga ko za porter parole à mutu. La façon que vous me voyez, je peux être porte-parole d'une personne, moi. Je parle que des vérités que moi je connais. Des vérités que j'ai vécues, moi. C'est lui qui a déplacé sa voiture, mon frère. Moutatinda été, yemoko. Abi, adele. Boko soye. Na ikelemba. Ba na ikelemba ba ebi direction Chaba. Gambela. Ikelemba numéro 55. Il faut mon niveau pour nous, là. Babwaka tutufu na mopepe. Papa na la
non ba porte lupango ba sotamir mokonzi Saïda sotemi commandant Saïda sotami na porte ndaku krikutu bima batu ba sala clip esila papa na kitimba na moko na kitana lipapa babitokei na kacha mutuka woto okota na ndiai papa na kota kaka boy na 4h30 so 20 na monanga dans la salle clip dans côté na clip vite mais mon frère je te dis la vérité clip wende erni clip banda ba 18h clip m'a bien clip banda tam so banda 16h clip bandi taka clip bandi te sina ba 5h ouais rabiti ko zaki no wana ayebi te babungi sienga babungi babungi sienga kasi kuna dans ngo facile ba ko l'orchestre bazora ba choc ya ko sa blague te ko sa l'orchestre attention ça la liste de voyage mais babungi ça ba ngomona tie mutu mo ma sutuki yoboye pe mutango na ye mo continue ye ko na ye mais asala ki makambu na ye asali makambu na ye ozo comprendre siko tanga mona ngamba na moko omo bilamba na latana ngala ta bilamba différent na batutu pantalon de na yaki nango na catch wana et la mala ta likono na tana kata ba pesa ngo wana ibima na sac ya 20 bo pesa ye taka na senti pe na soka wala so ya nani ona soka wana grâce ya wata papa batu ba yebi histoire te frère histoire c'est toute une nature si vous ne rencontrez pas votre histoire pendant que vous êtes en vie, sachez que votre histoire sera traquée, tronquée quand il sera rencontré par une autre personne. Si vous rencontrez histoire na yo à déformer en haut parce que le autre moi na ba réseaux sociaux mutafani pendant na réseaux sociaux azo beta histoire ya mutu ndiga yebi mutu on dit yebi famille mutu wana bat basara ba live bat ba TikTok ba lingi ko yamba makambu nyonso tout bozela rappel mu komsu ba misebe bazo makambu na bino baembarango bozaka so bomonika mizisa sa eta pa moko boui bo vandeli yango bozo vivre na ba aura ya ba musicien mais bozo respecter ba musicien ngo pété pour te clôturer première partie émission na biso na retenir le moko lobby en fait so il a comprendre les que ata ba chimbungu au ça la projet monté na kati ya wingi musique comme ingénieur il y a que so bongo il y a que so qui merci aux Maël très sage félicitations tozo kende to se to bungi mais tozongi poto tenga na maîtrise ba question on comprendre en fait exact merci ça alors bon point parce que même brigade to mo na solo ba tribunal na we ranson awa mais brigade aju motema na ya kitisi azaki pembe invité na Adidas Arena comment vous avez décision azo motema na zaini akine tout monde qui habite na Adidas Arena après ya quoi pambongo kasi yusko atako pambongo sala te ya quoi pambongo yako ke bongo talia kiti yo ebiete ah brigade oui ebiete ah ouais oui ebiete talia ki ah ouais donc oui rafuta brigade bon pas bon tout na maître Ige Pulusi OK na ima mutu na bato na question apesa nga ba 1 tout ba bien sala ki on a cadre de reconnaissance civile acha nduko wangu acha maneno ya franga ah ouais tout na maître Ige Pulusi. C'est un Poulouse, mes respects. Si j'ai mal prononcé le nom, moi, je ne maîtrise pas bien, c'est ça. Aliaki, papa. Aliaki. En fait, pour la Yosko, pas retenir un projet, moi, dans la Wing un jour. Neti projet, c'est le Atika. Si ça a été, bon, on va coller Wing, Basangani Simbiti. Parce que Fabab, c'est ça, le bon. Obi posa, ya batu, bana, on peut na viana. Ba viana tout le monde ba tata mo beach ba ingénieur Selibu ba viana biso ba Emile alias ba ikokota ba tutu kaluji ba fande alempela mpelazi chakulenda obi posa batu na batu bazana ngo ba reyoka lisusu batu wana ba papa chéri ba Benson batu ba yoka biso guitare ale makaba batu ba yoka lisusu guitare basse ya vena biso ngwa kasi fondateur bayoka sous Burkina Faso bayoka Titina Al Capone les grands cadres bayoka tempo obi posa ni batu banango et l'équipe posa dans mon city mais et simbité seconde ni papa m'a pas sa ko fanda bena PC ba mbote bisika zali na bi ero va na immeuble na e
ozo idée que alobi na ye kaka alobi na ye. Ok, merci beaucoup pour la première partie émission Nabiso. Merci na bande kotou baza connecté branché. Mais tant que pas réussir maramna, tant que moi maramna. Inchallah nzamba sunga. Mais ay ba ngo ata ba cheba million na ba musuba yati. Netio. Ah, te nazana à part yo. Te nabia na loyo kana kuluba neti ngati. Et position na nga eyeba na ngati. Position na nga eyeba na ngati. Comme koya. Position na nga eyeba na ngati parce que nga ezate ke mbongo ne mtu sala valeur ya mututi. Okozo be mbongo mso ekitisi yo. Na vie qu'on a soifé d'argent. Très bien. Chose à vide d'argent, bah aussi l'histoire avant, na vie. Qu'on a le coso mbongo ti na vie. Ça le coso respect. Zande le coso respect, bah respectaka yo. Pour ça bah respecter na vie. Bah obengo esika ba osaka na oti. Si tu n'es pas respecté, on va te faire venir dans un endroit où tu seras humilié. On te donne une enveloppe colossale. Mais après, enveloppe, on a le problème, tam sou mbongo, on a poli en côté, enveloppe, on a peu mimo, tam sou na bo pito, belé. Que les gens sachent. Voilà, c'est ça. Très bien, merci beaucoup pour la première partie, émission Nabiso. Chancel Bemba, merci et bonne chance, na Léopard. Bote belé, na boss, dit David Manga, monté, ma famille, tu sais, papi, Matalatala, Matos, Miroir d'Angola, Dacosta, Patron, bote belé, na Fabrice Massamba, Rademouta, English Fada, Père Banglé, Yagi Baina, colonisateur de la SAP, monté Mama Sylvie Baina, Fabrice, Maman Philbertin Samba, moi aussi, docteur Samba, na Angleterre, Mbote Belé, na Kéline Tsumbu, Roi Bilamba, Rojepste Paris, Simbote na Yvan Tumba, patron na 427, Jimichi Manga, port de la Chapelle, partenaire officiel, Morimoke, monté en Magras, Tozola Dio, Mbote Belé na Silva, Anderson, Silva, Gaëtan, Lipa Moto, Sniper de Firegola, Bambote na Bino, na John Conde de Grasse, Santiago, Bambote Belé, na Bandekoto, baza à connecter, brancher, à ce moment na chaîne YouTube d'Abisso, sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité, de temps réel. Alors, le besoin votre deuxième patron, na batoko remercier, au souhaiter à joindre. Ouais, na pe simbote na Emani Mambo, to bossa na raete, Emani Mambo pesa makambo na États-Unis. Na pe simbote na Henri Emeli, ba joyeuse fête, ba joyeux anniversaire. Na bana ya Bunya nyonso, Baraka Bashibandei Obama, les dinosaures de la ville de Bunya, Baraka Bashibandei Désiré, Ndoya Mobutu Sese Kukwendo Wazabanga, Noko tu passe l'état maneno. Na pe simno ambote ya tout sans oublier, grâce à toi Germain Logo. Germain Logo na Bunya na pe so ambote ya tout ba joyeuse fête. Na pe simno ambote na Mukuna Lombela Bahati Mukuna Lombela Tigre Magina na peso bambote ya to kuna na Bunya na peso bambote na Sa Majesté Bahati de Njiba Imperial Beach na peso bambote sans oublier petit nanga El Bitri Tate la grande star de l'Ituri na peso bambote ya to na présenter ba sincère condoléances na petit nanga Justin Acapella à perdre grande sœur na ville ya Bunya. Na pesi bambote pe na boss Aseni Iliasa mpaka bankoi na Bunya, ba bonne fête maman Eugénie Iliasa, ba Chantal Iliasa, famille Iliasa Mobimba, honorable Phil Basele Itoko Shina Rambo, Itoko ya mama, étoile brillante na pesi bambote ya trop, na pesi pe bambote ba joyeuse fête na boss Jojo Ndala, Aigle, mwana mama Yvonne na pesi bambote ya trop, sans oublier boss Ndele Bachebandei, il est millionnaire sans concurrent. Na PC ba joyeuse fête, ba bonne année, ba na Bunya nyonso maître Sylvain Gueteo na Bunya, ba bonne fête donc les banquiers Delphin Motigomo, ba bonne fête ba na GDG na côté ya Ituri na côté ya Bunya tiki sangani nyonso na PC no bambote ya trop, Pichu Marifa bambote ya trop, sans oublier encore le président Dramani Pascal de l'Ituri debout. Na PC ba joyeuse fête, ba bonne année, ba na Ituri debout nyonso, Françoise Mutu Ayuake, bango nyonso tout, bambote, Nicole Green, bambote Patrick, le géant de Bunya, bambote ya trop, Mugegere ya solo c'est Patrick, na PC bango nyonso tout, bambote, Mame Mili Mundonga Lambela Mobutu ya ratakate, bambote ya trop, Bokulaka Fortina, Lelo Vango, bambote ya trop, joyeux anniversaire na Animo Seka, petite sœur propre Stéphanie Bokungu, maman na Kenaël Amouli,
na pesi bango ba mbote ya trop ba bonne fête na bato ya Bunia nyon surtout donc na bosani bango pété na otika la bossa na bango té le PDG le DG Die Kingudila na Durba na peso ba mbote son excellence Iber, l'inspecteur Iber Boloko Bokila Lokondo, ba mbote ya tro Mikey Mono, ba joyeuse fête, ba bonne année, inspecteur Steve Mono, ba bonne année, boss Martin Kingakati, hôtel à Kitoko, restaurant Kitoko, boîte à Kitoko, salle, ya musique, ya ba fête ya Kitoko na Kingakati, na pese ba mbote ya tro ba bonne fête, donc biso batu nyonso ba kende na Bunia, pardon na Durba, Boke Norola chez Martin Kingakati, donc Maramunyo Cezali, hôtel, na transport, logistique, Maramunyo Cezana, impeccable, donc impeccabilité, Maramaloba Père au Sambezati, donc, Yangona, donc, côté Angola, Yubikaya, Papi Matalatala, miroir d'Angola, la Costa, patron. Na 6 écoute, Toto Maramba, Vena Msuana, Yamoni, Somo Tuzara, toujours, na Papi Matalatala, Somo Inavana Kiti, na Oyo, na prophétisa Kiti avant Vanda, ouais, bit. On a plateau ça qu'on a, ouais. Tant tout ça, non, live, ouais, libéré. Hein? Na bimige, non, on va dans la Kiti à jeune, on a, quand on a ramené Ebisio. Tant on a Niati libéré. Après 3 mois, on a Kotimbo Kat. Ils ont grâce à nous. Papi Matalatala. Est-ce que Papi Matalatala, bato nga na boaka na munoko na nga na vie na nga. Ba vie na nga nyoso ya bangala wana. Est-ce que Papi Matalatala l'équipe on a bon? Na bossa na pe vie na nga moko Jean-Paul Biembo, bona bossa na kaiti. Jean-Paul Biembo Ibokoto, la seigneur de la ville de l'Équateur, Matembela Simandako. Yem na série à tempo vantela nga tempo. Yem tazonga na loboko tina mbandaka. Ah ouais. Abimisa mbongo na magamne to kenana le bombongo merenge. To kenana le bombongo merenge. Naomi Bolingo ayebi magambo na mama social. Ayebi magambo na pe bango tuba na mbandaka. Na pe ba vient nga Jean-Paul Biembo tata na Moïse. To benga ga tata na mwane Moïse. Matembela Simandako Bokoto la. Tant na komanga siko si place na mbandaka na yo mona ba vient nga ba Adolphe Nkoyi. Nouvelle énergie, Hervé Mongeta, les prophètes de Hervé Mongeta, Liebo de l'Équateur. Vous comprenez? Adolphe Ngakia, na Londres, Abosa na ngate patika ngate, tile loto agana vi Adolphe Ngakia. Tant na Allemagne, on soit sous vi na ngasu ya Kalabuki la Lokondo na pesi mbote, iso la iso Jean-Marie Baoto. Vi na nga Jean-Marie Baoto. Yana Lizi Lionzo. Ozoka bakombo kaka bato Équateur kaka. Lobeso, il faut expliquer biso artiste et musicien Koffi Olomide selon Lobeso. Ndeni oko détailler, ndeni oko expliquer qui est Koffi Olomide selon Lobeso. V Quadre. Koffi Aza c'est toute une religion de la musique. Koffi Olomide c'est toute une religion de la musique. Je le répète, je mesure mes mots. Koffi Olomide Agbepa Antoine, c'est toute une religion de la musique congolaise et africaine. Okay. Il n'est pas connu dans les milliers dans la société congolaise. Bisous, on a voyagé. Pour votre information, moi j'ai été appréhendé, excusez-moi. Dans Ouganda, on m'a posé la question, vous êtes le musicien de Koffi Olomide? Nabi non, moi je suis musicien de Wera. Tokenda na Nigeria ko beta musique na mboka mone nugu. To sisi musique to koti na boîte to obina. Batu na biso Awilo Longomba na Koffi Olomide. Vous êtes les musiciens d'Awilo Longomba? Non. Vous êtes les musiciens de Koffi Olomide? Non. Vous êtes les musiciens de mais Moyena Wera. Écoutez, oui, nous sommes les musiciens de Wera. Hein? Wera son. Eli, waouh. Vous comprenez? Koffi Olomide, c'est toute une religion de la musique. C'est quelqu'un qui mérite beaucoup de respect. C'est toute une religion. Batbazela mutachezo likolo bakomo ba bola munae. Bakomo ba oya sala. Pona ku fe ko da ko beta ba concert azo beta neti. Pona nga selonga. Ako beta ne pété, ako mutu mo ke non ba benge na fête mo ya président beti. Ako tika na mutu mo beta na ba salle mythique. Salle mota musu ya 1000 personnes mais yana ta musu na 200 €.
Tamsou 300 euros. Tamsou 100 euros. Abeti na yone. Alors, on m'a beta sous basala beta. Ponanga. Nabi pona yete ponanga. Parce que le Messie a fait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il fallait faire, il a fait, hein. Bon, je mesure quasiment, il a fait. Franchement, je te dis la vérité. Na salaka interview na Gims, monsieur l'ambassadeur Gims a sali beloge na Koffi Olomide, mais na moni. Oui, je vous avais suivi. Ah, merci beaucoup, merci. Na moni, après combien t'as 5 dates na Paris la Défense Arena. Na zoa chance au sali quelques questions après concert na. Vous avez béni, hein. Ah, merci. Franchement. Merci. Ouais, béni. C'est fini avec ta question. Bon, après, selon belojo, monsieur l'ambassadeur a pesi na Koffi Olomide. Gims a pesi na Koffi Olomide, on dirait déranger bandeko mususu na communauté na biso ndeni akopesa Koffi beloge belé boue et tout ça. On doit analyser sur ça. Est-ce que bako corrompre Gims peut être corrompu par une personne, par un groupe de gens. Gims n'engazana. Gims, c'est un mungala. Bangala ba complexité. Il a dit ce qu'il a dans son cœur et ce qu'il connaît. Et je vous avais suivi. Il avait bien explicité que je connaissais Koffi grâce à mon père. Alors bien ayeba Koffi pour na tata na ye beaucoup laka Junajana. Hormis de ça, ayeko loba lobi ba borna boy banani bana Koffi te na mboka na bango. Personne peut être au-dessus de Koffi. Ba ozela vena kufa ba yemba ye. Ba ozela kufa ba ndima ye. Au moment où ndima vena ne yango. Moment où yemba ye nde yango yo. Monima. Aza koni dans Congo, aza koni partout. Vous comprenez? Et là, batou. Comment les réseaux sociaux, les comment nango, et si gamo, ba compte à rendre. Et comment piste moi, ba compte à rendre. Ils a piste moi, ya tutufuni. Réseaux sociaux. Au moins, na mutu mo, ba kuta ko fingo, tenga, landa ba confrère na mne belé, ha. Na landa bango, ha. Azu bena sali émission na mobimba, spécifiquement, zo fingo artiste X. Donc, il ne se sent même pas lésé. Au vandi bena bo vandi na mutu na invité na yo, bo sali 45 minutes bo finga Koffi. Totango wa journaliste o raisonner na kata bongo na kata mutu na o raisonner ni. Wa journaliste c'est na déontologie journalistique. Pourquoi insulter toujours Koffi? Pourquoi l'insulter? Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne suis pas son porte-parole. Je ne fais pas partie de sa structure musicale. Je dis, en tant qu'un humain, Babino connaît sa propreté. Au moins, Babino ba vandi, bazo critiquer musicien mususu. Bon, pour ma foutre honnête, est-ce que journaliste à cause de la journaliste est un moutou? Na Congo, ils ont ba musicien un moutou. On a eu ba musicien mais. Nga mouta ebi sangai musicien na moutou te Jean Goubal. Mukoto kuta na festival Fire. Festival d'élégance. To sanga na ba kibe na papa sa mango na alaka na ve na manda chante pa alaka na pese mbote nga pe ba benga nga na festival wana na beta folk to sala spectacle na ve na Edimboyo to sala spectacle ya bambunda to sala spectacle ya Trande Mbonda to tandi Trande Mbonda bambunda pena oya mboka to sala pena boye na nzete to beta poso ngombe to présenter spectacle na nga tele Edimboyo achanga leader ye mo va na simazo coacher ve na Edimboyo bokila lokondo na pese mboti. Vous comprenez? Et sa propreté. Et ma be mutluwa Gims. Bongo benda Gims singa bo coach suna ba salite au finga. Azakale na kata musique na biso ti. Abeta musique est différente na musique na biso. Alobi na c'est la question tuna kiye. Yango répondre. Et comme il est pour mbaro mo finga mo na batu bazo fi. Et reste ma pas na be mutamo na ta landani makambo na pété. Ezaka lokwa lo sambwa moto mabe pesa nzambe kanda. Il a dit la vérité. On a Koffi. Alobi vérité. Dans ce vérité, on a kanganga batu nanga sona na biso batali passeport na artiste musicien. Première question. Wa misa Koffi na biti. On sa Koffi ti. Na Uganda. Frère. Batu balingi vérité te. Batu ba poni Koffi, de lo Koffi est comme normal. Koffi na pena ko omona na muta suko li alati
Au moins, maman moko ya mokolo. Moussa neza kofinga. Frère, CD et si la succès. Au moins, CD. Biso to okolo to na ba tourner disque na ndako hein. Oye baluka ka boye. Ta botielo au mozo baluka. Et si là. To na cassette. Oye za soki ba singa na ta et katani po fungola ngo tio ba et si là. To ko na CD na DVD. Et si là et longwa papa to komi na système manini vente na digital en ligne pendrive hein to komi na ba biloko ya ba digital o ya plateforme ozo comprendre papa na ngai ba biloko ba YouTube o yango to sola kanonga na féliciter no pesa ba idée no prendre le bango até ndo lobi ke sola vérité ko tika la o créer la ngo bana restaurant sur la vérité maison de production sur la vérité transport sur la vérité ozo ba idée bien frère o même makambo kanga mamleso et aussi là batba kanga date no ba makambo et aussi là. Nous ne pouvons pas accepter les gens. Ba maman ya mikolo, ba maman mi bimba tam so niki kaleson na été. Kaleson lumba lucho ne limpinga. Mais avant di na télévision, azo fin artiste musicien. Oya pesa batu ba vie. Artiste musicien me makaba orchestre na poto. Artiste musicien zo me mana batu na poto, fallait me combien de personnes na poto. Il a donné la vie, des vies aux gens. Ba misé congolais ba héritier ba pesa ba tu ba vie ça maele mais au moins maman mobimba ya mukolo avai na télévision maman avai na TV zo finga pe soi-disant journaliste oyo ke lengi de ba finga mutu frère nga na ebisa bango bozo finga bozo finga te ba tu bo finga kala bo yebi ba kacha ba spiritualité na bango te ozo finga ye ko sa te ke nga vandi kimia aoyoka te aoyoka mutu mo asepela te ba humilier aucune personne dans la vie peut accepter d'être infligé frère ba yebi nde ba osukisa na bango ba yebi obi ser mo afinga V quadra excusez-moi le terme afinga V quadra foufounette ya maman na ye paix à son âme maman a mis que son âme repose en paix obi le komela ye tuna ser nanga Karine Sio mutuke tutaye et tuta mir na ye et buka ye makolo mona mutuka na te akota ndako tilelo les gens qui insultent pourquoi bino bokumisa ke boyebi bo continuer na ofinga ngana sunga bino na yebisa bino la ba sa note pour la banque sa bino te bo continuer bo perfectionner ko finga vous aurez vos sorts frère bako lia yo o vivant ba lie yo mais otambola na osala kope simba te mutalingaka ote so ozu mobala bimino atiki ya kei tutu funiti ba larguer tutu funiti. Qui peut accepter d'être insulté? Moi si tu m'insultes ne me parle plus hein. Moi si tu m'insultes ne me parle plus. Ngana bongo. C'est pour ça là-bas que nous sommes je suis rancunier. Pour revenir et clôturer à ta question, Gims Aza grand. La musique ya monde, la musique ya Congo et Afrique ya monde. Tant à lobby ba compliment. Il a présenté ses compliments face à M. Kofi Olomide. Cela est exact et vrai et réel. Et un tricage était à flatter ni. À flatter ni tinani, à bangale tinani. Il a dit ce qu'il connaît, il a dit ce qu'il a en lui. Félicitations. Yopé félicitations. Merci beaucoup. Pour la ba commentaire aux ba français mabe. Savani natanga. Ba savani batanga. Ba koma Bible batanga. Ba koma Bible batanga wapi di bango. Yo za béni. Pour te dire tu es béni, frère. Merci. Ba français belé. Ba sala magambo sala so ba go sala. Ba sala. Vous croyez que si vous parlez français que vous êtes intelligent? Mais non, c'est une langue comme quelqu'un qui parle le lingala. Mais quand tu parles français, écris la langue française que tu parles. Pour que les gens sachent que tu es intelligent, il faut écrire. Parler français ou en ayant la langue, c'est pas forcément que vous êtes intelligent. C'est pas ça. Ou intelligente.
Félicitations, frère. Merci beaucoup. Félicitations encore. Merci, Coco. Merci beaucoup, Nabandeko. Tout va suivre opportunité à travers notre chaîne YouTube sur la vérité studio. Merci. Dans le passage d'ailleurs, à chaque fois, soit tu invites, hésite à rater, quoi, pour informer sur le temps réel, position, santé, et puis, dans un bout de merci, merci. Agrippé, donc, santé, zo dérangé, moi, quand même. Mais autour de sur la Nantes, donc, tous en Nantes, samedi à l'élo, samedi à l'élo, toi, à Nantes, ils ont une invitation très cordiale. On a compte ça, on a mis des personnes en compte ça, on a vu que l'équipe Mombasso, la vérité, ça va. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nemoyebite. Yaka, tokiti na metro Château Rouge. Daka yau. Daka yau awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh la la la. À Paris. Jela na oyeba asaka mun ndazabo asaka so binne bila metro. Papa kabu kolo boya takota bukatamsanga. Bisa batani le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka ma tâche. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na yepona kolongola matampo ba maman, banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille pona kokita mabumu. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà, ouais, vindi ça awa. Ola vima. Non, yo je mona te. Oh la la eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi saka moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona eza victime na meki yango oyo bazobenga ena Lesi yeyo azobongisa loposo apoli koteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon
eza eloko moko ezosala naturellement ezali ba produit authentique kala naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Toza boya tenango Nicole Malonga akosa bino te ye mota banda makambo kala awa toza boya tenango Nicole Malonga d'abord eza mariage moko ya munene na yebi ke chuchu d'abord eza mukonza mboka bana nanti nyonso to ba piso invitation te to kuta na biso wana il faut to laksa matina ke chuchu d'abord a mukonza mboka atone sika ovanda te matela muninga vandela muninga sani ya kolia so ekoki yo liaka na sani o muninga muso azwi po chuchu a motema pembe molangi pembe. Très bien. Donc après pour nous aussi ça ngana lo baba Misha Daya Kabinda so Kabinda bilamba ngana olati ya pa Misha Daya. OK. Vena biso pe Anton Zola coach Morino tozala kuna epana epe motema ya Iget Nzola tozala kuna sans oublier pe joyeux anniversaire n'avait Misha Keva. En France, ça l'anniversaire à 60 000 €. Ah ouais, à louer Salia 11 000 €. Ah, Misha Keva. Papa na bik les banquiers. Papa na bik les banquiers. Misha Keva. À Lati Bilamba ya 23 000 €. Ima singa leki nanga na Lati. Na bata Versas a invité la minde la Versas. Na bi mais yo salaire. Il faut que benga mige à couvrir événement do senga qui cher. Osenga ki 7500 €. Yo posenga ki mingi. 7500 €. Mingi na na sa. Na sac ya Gucci. Yamba liboso na lo magode kotisi makambo ebele. Mais loko to betele biso honorable Mabindiko lobo. Yango na ngina silisa message mo pona chef de l'État. Message mo pona chef de l'État Fachi Beton. Moi mai Fachi Beton. Aseni mais respect na sina meli ba vena ngai Fachi Beton za président na biso to lingio mingi boma ba généraux nyonso wana oh tika na sisa mama pardon mais respect tika na sisa ko kanga ngate Fachi Beton mu kantombolo mo mai uju mwempa betu bana bakasai tuja munini wambwa uja sikila omvola mikishi munini wambwa mwela muchikota uju mwana balume Fachi Beton, son excellence, boma ba généraux nyonso tout oyo bakangi bango pour la trahison. C'est moi qui vous dis, boma bango. Parce que ceux qui bazwa ki accessibilité, yako boma yo, tolingaki to lela yo, loka to lela, juya muze. Donc to lela yo, mugantombolo akeye. Boma bango, c'est pas toi qui tue, c'est la loi qui tue. J'ai dit et je ne cesserai de le dire, ici en France, en 1789, ma mémoire est très belle et bien bonne, on avait voté la loi, la guillotine a été votée dans le Parlement français. Pour la kokata batuba mitu pour la trahison. Dans la Révolution française. Vous comprenez? Est-ce que mboka ni toko vivre ba pesio fonction, ba matiso ba pété, ozali ko mijoter ba complot pour na chef de l'État. Talande bakangi plus de 20 généraux ya coup d'état ba boma Fachi Beton mo kwantombolo. Oza comprendre? Soki ngaza Tshisekedi stete bandeko na loba ngo vérité. Ngana pour la République démocratique du Congo. Toi na posa mboka za la bien. Mige pour to sale mission na boaki ba critiquer, hein? Mige na vandi na tali na fin de l'année oyo na tali niveau bandeko na biso ba congolais ba tindi mbongo na Kisasa. Mige na yoki nzoto malili nanga mokutu na buki na kesi obili nzanza mo bateka batie sinya euro na pasoli nzanza na 4 heures na so niveau mtazo benga ngape nako yoko tinda mbongo te mbongo na nga moko frère nako sote na kokite na toboli nzanza na bomba ka mbongo nyoso na pona nini batu basala 18 ans ba bomela biso mboka papa to soli makambo mboka te to solonta to uta papa nanga tonto uta nanti na ninga le to musique mama mboka to uta nanti. Franchement, plus de 20 généraux, ba grands officiers, baza ba traître. Namboka na biso, to protéger Fachi Beton, to protéger Mokwantombolo. Ngana olo balanga te ki opona za so Tshisekedi bana Tshisekedi c'était ngana olo pona la République démocratique du Congo frère. Nati kango to solo ngom na soto. Bon, moi extrait ba cri poto honorable Mabindi Kolobor
ezobima na meka ki pe stre wana pe na Allemagne na pesi rapide papa na pesi kutu Valérie Djubi na pesi Valérie Djubi mama ba jogo azubi abina ngaya madame mosa mundele abinga ifo bo na mabindi koloba abimna voice lo besonga na mbuza nde ona mungala ngai fo bo na mabindi koloba rona to zo mo estreno azalaka ye moko azalaka ye moko ngweo atelemi na bompikiliki babokundu banzoto na katikati nelika na likonga na kunzu ya mboka na katikati ya mboka na gauche voisin boum na droite voisin boum honorable mabindi kolobore mabindi yo eguma nkoko amoye eguma oyo betima na mbonda nga kop na ngeza mbonda siko te ovanda siko wapi musunya sanzungu webelo wana musunya sanzungu azalaka ye moko Antoni adanga kuna na mie azalaka ye moko atelemi na bompikiliki babokundu banzoto atelemi na katikati ya mboka na droite voisin boum na gauche voisin boum honorable mabindi kolobore mabindi tala babengi ye kuna koya asimbi ba papier aye na parlement asimbi d'émotion président de ya parlement kombo na yende nani ye Vital Kamerhe ye aza alongwa na oloba na ye binga oloba nenga longwa te abengi ye sikoyo maintenant nous donnons la parole à son excellence Mabindi kolobore eguma nkoko amoye biguma nkoko tuku beguma nkoko matala beguma nkoko amoye ye wana seconde mutako ya dans ko sayote donc boko sala na Fabregas tout le bo sala na héritier tout sala na héritier abisa encore te boko badela peti to sala kana na fa na Fabo mbembe projet n'arrive na ye to zela clip to sala dia na Fabo wana merci la bande retour la biso polémique merci ko obige déplique Pomba le 21 février le 21 février mais pour l'été ça la promotion c'est ça aussi promotion le 21 février déplique assez à convient na COP na donc na Rosala et c'est la première fois magoda na scène na salle monene donc na salle mythique batu ba ya yokane na ko démystifier magoda pe na yesu ne loko musu ya sika parce que ngaso na invité fona ne loko sika on est na vani bona obongamela déplique déplique vena na obongamela et donc batu nyonso tu obalingaka pomba batu nyonso balingaka bonne musique parce que le jour où il avait publié sa date c'était dans la soirée qu'il m'avait convié dans son projet. Donc wana carrément lokola sinandima ki oui il faut nazala donc la rondima oui te pona changer comment te ngala mutabongo te donc hormis de ça to banda carrière professionnelle déplique Fabregas Lobeso Kaferum Christian Solo nde to bima ba maya sikati siko tango beta concert na liboso na carrière na ye faut chapeau na poto il faut na chapeau faut zala ngapi un jour pe mutako mona pe Lobeso ponga beta ndule tenga na sa ande show biso to bata show net ba vila so ba wilo longomba net ba maître Gims show conseil za rumba ba lo luketu te so ba mona te so to za mbonda penda ya bokungu ikela e yemba la moko bato na mabindi kolobo to pe suna ba wana mususa ki aviali mama ngunzama ya kozwa mbongo yo pesa sima ye migenye malobi ngunzama ya kozwa mbongo yo pesa sima ye papa biloko eza ngala na photo la sa biloko te festation photo to ba yo cimetière ba musicien mais bango bazaki na idéologie na bango mususu trop de semu na feki la vimbi na mama na Château Rouge asebe mama Kadi ok kota gauche te ngabo te nga maman sa course na ye moko nga na sa cri concentration ya cri moi de sauter que notre na bom sou violin tala zali mukusu azali mama ngunzama ya kozambongo yo pesa zima ale ngunzama ya kozambongo
Juniore ngunzama ya kozwa mbongo Juniore Vegase ale ngunzama ya kozwa mbongo yo pesa zima mabindi 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 kolobore mabindi mamilo damalela mabindi kolobore mabindi bijou batoto mais semaine prochaine tu vas mon extrait live lundi toza awa nene si batu pas question de veiller lundi toza awa na live lundi toza na live awa live au salama lundi to na batu bafandi na instrument senta vanja mutambonda vandi na memelo bokulaka Caleb omona na live salama to présenter bena Ekumankoko très bien Ekumankoko lundi na pesi bokulaka Jean-Paul Intuku jende na pesi bambote bisika zali donc Ekumankoko nde sokwa zoya subasima ya Magoda ok yende soko mutazo ya Magoda bike félicitations nazobetela Mirel Mpeti tu ça live à Magodeza yo ouais Vialine Sal nakosi Dax Mbunga ebia mutuna biso wana Dax Mbunga ebia Achille Dax Mbungu Didier Mayamba Hitler Luison Mayamba Didier Mayamba Hitler chef coutumier Motema Chagi Charlène Dombasi Zinganya au garçon relax ya ratarati ndeto sala live wana ya Magoda na frère Nabiso il y a la team Wata nani Marie Kisente c'est grâce à Miguenyema le matin à concert il y a Dom de Paris Migalobi Coco Kota il faut totaquer là live en tout cas félicitations frère merci ya moniteur batu bae baate tango benga na yaka parce que au contribuer à la carrière oza monelaka oza mwana elaka ko forcer te zalaka nengoza merci ba finga o maele muke bango maele belé bozwa o français muke bango français belé bozwa mais bosala ne interview na game sitondima merci son essor, la vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto nemoyebite. Yaka, tokitina metro chateau ngutia daka yau. Daka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka amoni ndazabo asaka so mina lula metro. Saka tabu kolo boya itakuta kutamsanga. Bisa tani ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza la magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozo lobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na yepo na kolongola batampo ba maman, ba nduka ba maman oyo baza na besoin osala taille pona kokitisa mabumu. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene.
mipende monene mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafe sein mollet hanche non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kotiki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. oya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité en est